faire passer de 40 minutes Kinshasa la belle sur le fleuve Congo. Regardez la beauté, c'est une fierté. Donc deux tours et à jumelle au bâton na baleza fierté. La fierté. La vie qui est sur une galaxie pour bâton soit rondimate toi la Kinshasa. Effectivement tout dans la Kinshasa. Ce qui peut télémia au tali beauté à immeuble au mi balé deux tours jumelles. Oye bate que na kati ya kolo na eza. Oye bate na ciment embouteillage etonda. Oye bate que na ciment maboulou eza na banzela. 32 millions à Kinshasa sans trou. Et ça la musala te. Oye bate que na mboko forage. Babimisela ngombongo memona na raté. Ya ba lo barasoko yé faut tambola. Dans la beauté à Kitoko, c'est une fierté pour la République. Mais malheureusement, Congolais qui senso yangaba, yalemba, a Congolais belé bazali, ya kimbanseke bako koma awate. Parce qu'ils a passé qui est logique na bamboka nyo sopé, il y a les uns et les autres. Mais est-ce que Batouaye bigambouteage ezali? Mais regarde la beauté, ça fait l'affaire. Ah là c'est peli quoi, là c'est peli. Non, aux ala Congolais zaka ko sekate, oyo kapel olendo. Car l'olendo na mboka bo. Mais malgré beauté oyo, bonga forage ezomona na te. Malgré beauté oyo, si les jeux mboka na mona na raté. Et puis embouteillage eza trop. Allez, bon week-end chez vous. Merci. Voilà, Moussala, Tozosala. Tronçon Tozosala, les armes à Moussala, il y a Makasi. Parce que niveau baka, niveau où ils ont bouché, niveau baka, niveau où ils ont rempli d'immondices, ils ont vraiment Moussala Makasi. Et toujours les mbattés, toujours ça la caca, tout ça n'a choisi. Mais les responsables de Mboka, il faut battre la Kenza les Kambo, il faut battre en compte la vie, la population, et la bateau tout ça la Moussala. Il faut changer les systèmes, il faut vraiment changer les systèmes. Si tu continues à imaginer dans 3 à 4 ans, il faut commander une ligne. L'embouteillage n'est pas, il va niveau boucher pas, même beaucoup comme invivable. Franchement, mais on a travaillé quand même. Et puis résultat, le matin là, quand on a fini, tout évacuer, il fallait tout évacuer, mais on n'a pas encore fini, Le soir, on va revenir encore pour nous évacuer les sous-sous. Parce que ceux qui sont salés dans Boutou, dans Moï, dans Boutou, tout ça, l'évacuation. Ils ont vraiment Moussala Makasi. Oh, tout est là qui a vraiment. Tchakuna. Voilà les oza couleur où ils ont un kasavubu, banzigoué, où ils ont un kasavubu, et bois qui c'est victoire awa. On a un bloqué, musique à notre kébou, et si Maria Makasi, c'est ma tournée. Pour le temps, c'est ça, ça la cassette à Macadam, entre ma tournée et entre Kalamuna Kasavubu. Ça va cacher pour moi. C'est bloqué Tikuna, c'est ça. Les abisso à Moussala, Kasavubu, et Zobonga, un système qui les Zobonga. C'est Moussala. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Attention, tali matama na le lokola moto ali aka buku la bwaseka. Hein? Buku la bwaseka ngo commission matama lokola mboto. Tala mboka na biso bapantire baleke bele. Botala wewa o atiki na ye moto aye na ye na Carrefour akomi na ye roulage en tenue civile. Ah mboko yo na casque ne abimi ne roulage.
Capitaine Ali Feroza Penda qui ça. Ah, pasta tika te. Pasta tika te pasta. Capitaine Ali Feroza. Capitaine Ali Feroza qui ça. Mbulu ebeti siko na butu oyo tala liboso tête de ville ya Ngoyo ba terrasse au gouverneur asala ya Ngoyo asilisa te mena la regarde voiture oyo edingi babuki la parapluie na sima ba bibisi mutu ye wana ba tie kuna na porte wana entrée moi ba police bazo solana ye auto bimisi na mai na mbulu ebeti tala ba caniveau nde batimola basilisa te botala bino moko mutu kaneke dindi koti na kati ya mai mutu babimisi ye ndeko mbe bato na entrée ya porte ya hôtel de ville comme ça nde ye wana za wana bazosolana ye nayebi te toloba eloko nini botala kisasa mbula kaka ya lelo na sikoyo kaka na 18h awa tala makambo esali na hôtel de ville baterrasse gouverneur moto atimola abuka liboso hôtel de ville tala mai bino moko botala tala mutuka yango wana edindi na kati ya mai botala butu États-Unis ndenge bango bagere bato ya Dallas bagere butu na bango yango oyo butu États-Unis bamoni molili oyo nzambe atiaki na mokili me bango basali bangelingeli pour que butu na bango ekomaka boye oyo États-Unis toza na Dallas soki na Washington soki na Chicago soki na New York na Los Angeles butu na bango yango oyo bango basali butu na bango nzambe otiaki molili me biso totravaille tokomisi butu boye wana na mati dans la Bible là que nous tala pe butu ya Braza o baza bato na biso pe baza mboka zala tala butu ya Braza yango pe baza na butu na bango bamoni pe ke nzamba tie molili Braza pe basali butu na bango yango nde bokomona ke na Afrique banzela ezali te quelques mboka ba Afrique du Sud un peu d'autres pays okokuta moins développement mais tala Brazzaville bino bato za na Braza pour za na président moko asali 32 ans soki 33 ans na pouvoir plus de 30 ans ça soit na moi que je m'abuse tala nzela Ozala nzela ka moko lokola chemin de la croix na Brazzaville. Mais le président est toujours là, la liberté ne se donne pas, il s'arrache. Autres à la Brazzaville. Ça va, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut pour Brazzaville. Mais quand même, Togo Tchataba 3 sur 10. Ataba 3. Même B ou un demi, je ne sais pas, na Brazzaville. Tu peux botter la boutou ya Congo. Oko kansa lokola Tobomi Minda. Tobomi Minda te. Tala yango. Tala boutou ya Congo. Oko kansa lokola Tobomi Minda. Mais Tobomi Minda te. Ndenge to gérer 60 ans après le départ à Mondele, to gérer bouton na biso. Est-ce que mboko solo akobonga ezali na ebité solo akobonga ko so ba yebiso ko kolia ko za na histoire même na solo biloko est-ce que solo akobonga ezali bouton bozo mono ezali felote eza abimuté eza bouton na biso ndenge to gérer 60 ans après Mondele ken Congo ezabo mulio ndozo mona boza kaka bino ba yakamoto bozo gérer siko ville Kinshasa ville mabulu ville mabe donc il n'y a rien donc ngana ko imaginer te na ko ma président de la République na pesa moyaka gérer sur ville Kinshasa Kimbuta zalaki awa ville salité l'autre côté européen yawa salité l'autre côté européen zalaki donc goyaka batu moko nazo comprendre bien batu abandu te na comprendre bien batu abandu te oui mais la classe bolobaka mais c'est le plan pratique. Commune Barumbutu vraiment tozomona chef de l'état bandi déjà misala parce que le laki inondation bende ko sana mingi ya mbula soki ebeti mama wa bazole la bana bazokufa biloko zochola mais mokonza mboka yekeli biso mawa na soutien na ye
nekini elenda aye kosala apesi bato nyonso bazali awa bazobuka bango awa bambongo na bango nyonso me lokola bato bazalaka teti batingamaki kaka ya kofanda me lelo mokonzi ya mboka telemi na misala na ye misala ebandi misala poma ebandi merci na chef de l'état na ndenge misala poma ebandi tokozinda lisusu te awa na funa papa bazobuka bango parce que batonga ndako pembeni ya kalamu batonga bandako pembeni ya kalamu soki mbula ebeti mai ezokotela bato na bandako moye mai eleka bien eza te parce que nzela mai ekoma moke bandako ya bapartima baimmeuble oyo eleki milai minene ekangi espace nyonso en plus bazongisela bango bambongo ça fait déjà 6 mois bapesa bango déjà bambongo ça fait 6 mois efaki balibere déjà place etika la vide mais ya bandoki mosusu bapesi ye mbongo li alongwa amatisi sunda ku 3 niveau nde lelo bayi kobuka bango so otali mopanzi omona bamisusu bazo Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État n'est à Pesaka Misala. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Binomo boso mona, oeza kalamu ya mombele. Kalamu ya mombele, o dans la Kisarabino, wana lolo sangana kina ba jeune volontaire, ba volontaire to sangana na bango. Ko basala kalamu. Binomo boso mona, ba otimola quand même malgré ba machine ya te, banja ezate po basala musala o mais je suis exact, to le pas de l'état y a été, et en biso motozui. Trouver solution biso moko, l'essentiel to timolata, bati mola kalam, poso bati moli kalam. Bato permettre bato baleka. Ino bobo mona. Zomona babuki na pont na e osenga sous pont mususu. To basala e osenga peka mabaya. Natuna nani aloka Congo tala ba tracteur ba soki ba nini wana ba nje wana ke sala misala et comme na okabaseni esindi na mai esindi na mai taloka Congo pena to seme pardon atako tongo tokoma na niveau boye ndenge nini comment ta niveau est censé l'examen et kokoma boye. Après ce travail, il faut vraiment qu'elle suive ça là parce que le travail tout ça là ma vraiment makasi. Qu'à niveau boucher et comment le rôle à qu'à niveau est poubelle, c'est triste. L'avenue du commerce. À droite, c'est l'entrée du jardin botanique, l'entrée par commerce. Regardez comment c'est sale. Regardez comment c'est sale pendant plus de 6 mois. Les autorités ne font rien pour changer les choses. Absolument rien. Absolument rien. Ça affecte les commerçants, ça affecte les passants, ça affecte l'écologie. Beaucoup de moustiques. Insupportables. Les moustiques sont insupportables. Des odeurs de caca, de putréfaction. Terrible. Les commerçants n'arrivent pas à vendre.
le transport ne passe même pas. Donc bientôt, combien sera comme Kasavubu? Et puis, plus grave, imbécile, il y a Obatirabino, Maman Martha, Tirabino, gouverneur ou Alala Kassoui Bumba, Daniel Bumba. Daniel Bumba, ou Alala Kabapongi, ou Yangoubou, Wana, hippopotame. Daniel Bumba, Bande Konangai. Motomo Boso Kaye, comme on a Daniel Bumba. Akoma gouverneur ya Pongi Ngoubou Daniel, tu es malade. Ozali Bomayo. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Kabila va réagir. Quand il y a Katumbi, va réagir. Quand il y a Fayoulou, va réagir. L'IPESA la combi. Nzeleza. Avion Yewapi. Donc, tous ont discuté, mais rien ne change. Loi à la voisie. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. C'est la même vie. Ils sont ministres tous les jours, ils sortent tous les jours, ils sont honorés tous les jours. Ils sont reconduits dans tous les gouvernements, mais rien ne change. Mais dans papier Zaka, mais normalement, regardez par exemple ça, papier numéro 4. Je l'ai expliqué quand même, notamment par rapport à la dernière réunion qu'on a tenue. On est à français. Lubumbashi, Bongolo, Victoire, Matonge, Pongabi, et là combien? Zando, Bokassa, combien? Ndunda, combien? Quelle est cette politique? On a fini.